Mbote de partout oyo bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo eyaka mpona kopesa bino ba message kitoko pe komanyola makambo oyo ya mboka na biso na lolenge ezali kotambola pe ekambami na ndeko na bino oyo tobengi humble serviteur na kombo ya munganga spirituel Papa Edi Diba. Mingi bakokamwa munganga spirituel na changer coiffure nde esali elongi pe échanger. Bandeko balandi biso na bokebi pe na bwanya na kati émission na bino oyo tobeleli le marteau sur les tables. Le marteau sur les tables ezali émission oyo ekambami na munganga spirituel nde naya komanyola makambo ya patriotisme ya mboka na biso koyeba ndenge nini bato bazali kotambola pe koyeba ndenge nini mboka na biso ezali kokende. Lelo toza na invité moko tokoyamba na ligne nayebisaka bino mbala elekaki tokobanda siko kobenga bato oyo bakozala na biso a contact tosololaki na ye na mikolo misato mine oyo elekaki ezalaki semaine passée je crois un vendredi na kombo ya lieutenant Papi Botuli. Papi Botuli azali moko na kati ya mboka na biso bazali balkonzi ba lieutenant oyo batravaille na tangu ya gouvernement oyo tata mokonzi ya mboka Mobutu Sese Seko pe aye kotravaille na ere ya Laurent Désiré Kabila oyo vraiment bayaki kosala succession ya tata mokonzi ya mboka na biso Mobutu Sese Seko à l'époque pe a travaillé ki mingi na mais c'est le ministre oyo akomi lelo ya transport na kombo ya ndeko Jean-Pierre Mbimba. Nde lelo tokozwa ye na nzela ya singa tokosola na ye mingi oyo biso mituna toza nango na oyo tozwaki pa bandeko bisusu pe babengaki biso na nzela singa nde epai wapi tozwaka mwa mayele ya kozwa makanisi oyo tokoki kokabula biso na bino balandi chaîne oyo na bokebi pe na bwanya ya ndeko na bino oyo ekambami na munganga spirituel Papa Edi Diba. Sans plus tarder toza na mituna oyo tokotuna ndeko na biso Papi Botuli oyo awa na minute oyo nazali kobenga naza sur aza déjà en ligne ye abima kisasa ndenge nini akose présenter en ligne pe mbala nsima bokomona bango bakozala bainvité na biso na plateau ezali kaka ke alobaki no nazala nano ya kobombama nasola na yo en ligne bongo mbala nsima bokozwa ye pe en live boye. Mbote mbote ndeko Papi Botuli lieutenant Papi Botuli mbote tozali en direct bato bazali kolanda biso deja na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo chaîne oyo eza kolobela makambo ya mboka. Mbote papi ndeko Papi epai ozali mbote mingi moto na nzambe mumbu na nzambe Papa Ediba TV akumisi nzambe mpona opportunité oyo yopesi ngai na solola na bandeko oyo baza kolanda biso kaka ndenge yo présente ngai naza lisusu ya kobakisa te mituna ezali ya yo biyano ezali ya ngai papa. Ok ndeko Papi Botuli oyo tobengi lieutenant Papi Botuli oyo asili kotravaille na gouvernement ya président Mobutu na tango ya époque ya Mobutu Sese Seko pe aye kotravaille susu na tango ya président Laurent Désiré Kabila mais mingi mingi azalaki na mwana mboka Jean-Pierre Mbemba na kosepela pe na mokuse pe na molai o se présenter identité na yo po bayimboka bakolanda biso na bokebi pe na bwanya tokosolola mingi lelo na yo makambo oyo etali mboka na biso pe na ndenge ezali kotambola na makambo ezali koleka na este ya mboka na biso yo ozali soda monene bokei bitumba tro ya mboka na biso Congo lelo ose retrouver libanda ya mboka pe se présenter opesa pe na epai oyo ozali parce que ozali rebelle te bato bayeba ozali libanda ya mboka wapi précisément. Merci ndeko Papi Botuli maloba eyingeli na monoko
na yo. Merci, Motoran Zambé, Papa Ediba TV. Effectivement, Nazali Litna a travaillé dans la garde civile. Après, il a travaillé dans le président Jean-Pierre Bemba. Oui. La Boni Bitumba Jean-Pierre Bemba, nous sommes le président musée Laurent Désiré Kabila. Nous avons fait le musée, ils sont toujours en France. Et lelo nzamba salinga grâce ba mususu na za ko se retrouver na moko nga nazali et moi pe na tanga kumbu na pema mboka nga nazali na ndengo na kakate mais nazali banda mboka na za susu na Congo te. Okay. Alors si c'est na lingaki kuluba kaka pona motuna ya ndenge Papa Ediba TV atuni ngai soki naza libanda ya mboka servi ya arme ndenge ekomaki yango ngai lelo naza koseretrouve libanda ya mboka. Okay. Ndeko lieutenant Papi Botuli esengo mingi koyoka yo bayimboka bakolanda biso téléphone ezali ouvert na pesaki ba programme mingi semaine passée na baki du lundi au mercredi 2 jours wana Ediba TV mwana mboka Congo pe Ediba TV mwana mboka toza koyamba batu en direct online obengi biso ozwi programme na ngai tokopesa yo na heure oyo yo kobenga awa émission ekoleka en direct toza na 22h juste biso awa en Afrique du Sud ndeko Papi Botuli abokoloba esika azali mais azali libanda ya mboka Congo pe libanda ya Afrique du Sud tozwi ye toujours na nzela ya internet po alandaka Ediba TV mwana mboka Congo ya munganga spirituel na kati ya émission oyo tobeleli le marteau sur la table rien que la vérité sur la vérité bayimboka tokokende na mokuse pe na molai ya kokota na mituna oyo tokotuna ndeko Papi Botuli na casquette na nga lelo awa lokola homme politique nde nazosala mosala lokola journaliste politique alors naza na casquette wana nasalaka yango lokola bayi journaliste oyo batunaka mituna oyo basalaka masolo ya politique ya mboka na biso sans plus tarder toke na mituna ya liboso toza koyoka nungu na mboka na biso balobi ke mwana oyo azalaki ministre so tobengi mwana azali leki na biso na mbula mais azali mokonzi ministre ya justice na kombo ya Constant Mutamba aza kosala mosala na ye kitoko mais ezali na banguna ba oyo bazali bainfiltre oyo bakolingake bakoyisa motu na ye na si toke na lombango ndeko Papi Botuli lieutenant na motuna ya liboso be yango wana ebongo tokoleka na nzela ya motuna ya mibale mbala moko po oyo manyola biso ya liboso na ya mibale mbala moko po mituna ezali 7 oyo tobengi sambo na mituna sambo tolingi tosilisa émission na biso na yo na mituna sambo nyonso ezala correct bayimboka balandaka Ediba TV mwana mboka ezali programme ya sika epai ozwami epai ozali kolanda biso na bokebi pe na bwanya benga mokolo ya mercredi na 22h tokoyamba yo pe ozwa programme ya koswana na biso na mituna oyo biso tokotuna yo ya mibale ezali Kabila toyoki pe ndeko Kabila oyo abengami na kombo ya Hippolyte Kanambe oyo toza kobenga chef ya rebelle ya M23 ye na mikolo oyo azali kotambola kobima koyeba te epai wapi e azali bato bazali koyoka azali soit na Harare Namibie Zimbabwe nani Kenya Uganda bino bali basoda bosali makambo ya mboka mingi tolingi tozwa bamituna mibale wana pe oyebisaki biso obengaki biso ozalaka informé na makambo nyonso ya politique ya mboka na biso ozali très mécontent oza na besoin opesa mayano na yo na population oyo elandaka Ediba TV mwana mboka na bokebi pe na bwanya bayoka oyo nini Papi Batuli lieutenant oyo atravaille na garde civile na mboka na biso ntango molai pe aye kotravaille na mwana mboka Jean-Pierre Mbemba eloko nini okoki kolakisa pe kotalisa peuple congolais bayeba na bokebi pe na bwanya mpona nini mboka eza kokende na tipotipo maloba eyingeli na monoko na yo mokonzi na biso Papi Botuli. Merci mingi Papa Ediba TV moto la Nzambe l'homme de Dieu. Amen. Nasepelaka mingi na
nyonso oza kotuna kozalaka toujours na besoin ya biyani. Amen. Vraiment nzambe na yo osambelaka amona yo. Ya liboso motuna oyo olobi mpona likambo ya ndeko Constant Mutamba. Oui, bien sûr, c'est notre frère. Mais nakozongaka miso nsima nakotalaka soki otali na bagouvernement mingi eleki kobanda meme na ba deuxième république mpo tokoki kolobaki soki tozongisi na deuxième république cela veut dire que tozala na mwa image mpo na deuxième république ministre ya justice ayebalaka biso bato tozalaka na deuxième république toyebaka ministre ya justice akolaka mai sikoyo kotika gouvernement oyo elandaki ya président Mobutu oyo akozwa ya muse na mwana na ye toadiza epolitika nambi abandi baministre ya justice bayebanaka teke ministre ya justice azalaka wana motuna ya liboso lelo oyo toye koyebake il y a un certain ministre ya justice et tout le monde même les petits enfants même un petit de la rue azokoyebake non ministre oyo na nzela tuni ministre ya justice ezalaka na nawe biso Constant Mutamba. Donc c'est dit que misala oyo Constant Mutamba asali yango etali ki bato oyo ya mitema mabe oyo bazalaki toujours na baje ya koluka ke mboka na biso ezalaka toujours étouffé ezalaka toujours na se bamoni ke te moto oyo soki totiki ye biso tokoyokana te misala na biso ya mabe oyo biso tosalaka mwaye tosala yango ekozalaki po akotuka akobimisa biso ndeko papa iba moni ebandeli ya bitumba ya Constant Mutamba oyo moni lelo baye kobundisa ye ki ekomi na niveau ke na niveau ya président ya assemblée azolivre ye lokola sida ndenge alivraka tirako ozomona mais c'est regrettable bato lokola président oyo ya assemblée tout sont des traîtres parce que tomoni ye moto ya liboso ya protégeaki matata mais il est le premier ya kolivre ndeko Mutamba parce que c'est que Mutamba nde moto oyo aza kotyaba mala lesi donc moto aza kosala mosala kitoko na mboka na biso bango bakolinga balivre ya moto oyo azali na posa ya kosunga chef de l'état parce que chef de l'état aza na posa lelo oyo mboka eza nini papa tozonga na nsima biso touti na kumbo oyebi ke lelo so biso oza na bamboka libanda c'est parce que mboka na biso ekomaki déjà ke biso tozalaki na kati ya armée na ntango na ye na koti na gouvernement ntango basi biso fusion tolongwe na barebele tokoti sikoyo na gouvernement mais kokota na ngai na gouvernement ndenge nakotaka na gouvernement ndenge natalaka kaka kote na armée ndenge ezokende nabalaki no te kozala na armée oyo eza lokola ke oza kosesakrifie kaka ke okufa pamba donc biso lokola tozalaki bapoya tomona tokondi tokoni mais suka nango tomona ete infiltration même si ata basalaki bagouvernement bainfiltrate wana on était toujours infiltré c'était le moyen ya koinfiltre bagroupe oyo eutaki ya bango barwande bali tusa bayi kokota bango na kati ya armée nde omona ete baprimaki na kati ya armée biso bakongolais tozongaki si okotala colonel ye moko rwandais général rwandais bino botikaki kaka bapeta se mpo bokozwa mipeko nyonso bango bakopesa bino liboko esi tu vois donc c'est ça donc babe na biso ya mboka bato balingi bato baza koboma mboka mais bato baza kobunda mpona kobongisa mboka bango balingi bango lieutenant papi Botuli mwa bolimbisi moke na ye na soulever point epai wana donc na gouvernement wana na ere ya 1+4 donc bozalaki toujours na bainfiltration ya makasi donc yango nde makambo yango mpe bazolinga bazongisa yango susu mpo tozwi nungunungu ke bango baza kokende na Amerike bakende koyokana na baaméricain baya bapesa likanisi wana ya 1+3 donc batie tata mokonzi ya mboka monsieur Félix Antoine Tshisekedi numéro 1 Kabila vice-président Nanga 2e et puis Fayulu 3e. Est-ce que vous avez informé na likambo wana ezali sous
motuna. Merci mingi ndeko papa Ediba TV pour la motuna. Eloko oyo olobi wana lelo yo na mboka ya biso Congo eza impossible. Oyebi que il y a d'autres gens qui sont tentés de papa biso tozongaka soki mate on n'a pas le temps de réguler. Nous avançons biso tozokende nde liboso. Ozomona tout ça sont des rêves. Les gens sont tentés de rêver. Ozomona politique biso tokei nango na baaméricain eza politique oyo yo kokende avant yo kende na politique na yo kuna si bandeko oyo ya biso babadani bainfiltre oyo bandeko ba Moïse Katumbi banani bakendaki basali babloki na ba-États-Unis kuna lesor na bamwezani ils ont échoué mpe nayoki babenganaki bango nayoki babengani ndeko babengani Moïse Katumbi bakendaki na Kayarabi Kabiraku Rwande wana mosusu oyo azali pembeni ya Kabila ye kutu ye kobima keno akendaki na ende visite familiale po Kabila mutatindaki bango bakomi kuna bamoni nzela kokotela te ye ake kobima lokola mutu Kinkaya bin Karubingi ye nde akokobima lokola akendaki ne kotala famille bake komona Moïse Katumbi akei ne makambo ya kosoba bajoueur kosala banégociation me batindaki bango mpa mokonzi na bango barebele oyo ayebani mokili mobimba ya M23 M Kabila oyo tobengi Hippolyte Kanambe. Est-ce que ozali na information mosusu na mozindo po bayimboka bakolanda biso na bwanya ndeko papa Ediba TV eloko na koyebisa yo omoni eloko ya nzambe babundisaka yango te. Amen. Et tu peux imaginer que mutu yo ozwi bemo lobi ke no nga na simbi mopanga nga na simbi nabunda na nzambe natikala komona yango te natangi bible de Genèse ti Apocalypse natikala komona esika moko te mutu atelema apart oyo batelemaka bafere pasi na nzambe te atelema amolme mutu akokufa kotala pasi ya nzambe te ozomona. Donc cela veut dire dès le premier jour tant que président papa Tshisekedi azwaka bokonzi na ye le fait de se mettre à genoux ya kotala miso na likolo ya kozwa mboka Congo kopesa ngo na maboko ya nzambe c'était sa victoire. Amen. Bango banguna bayebaka yango te. La Bible est claire, toute âme qui se lèvera contre vous sera sans effet. Amen. Donc oyo biso toza komona lelo na Congo eza bitumba ya nzambe eza bitumba ya suka oyo okende na Congo ezotelema une fois pour toutes. Amen. Ya donc eloko nga na kokoloba oyo nyonso baza kosaka babloki bakende États-Unis bakende mboka boye ozomona te ke bakomi lokola bato ya maboma bazali meme na bato oyo ya biso bapapa na biso basango oyo toi eza basango bato ya senko bandeko wana lelo oyo baza nayebi te soki bango biso ntango tozokola na baeglise katolike toyebaka ke soko omoni sango mpe ozomona lokola omoni nzambe oui ozomona mais nayebi te baimage neti ya bamonseigneur oyo biso tomonaka wi bamonseigneur ya pe de monseigneur oyo balekaka tomonaka quand même ke non bazalaka na dignité na bavaler ya mosala na bango to na nzela oyo bango bapona oyo tokomona lelo oyo ndeko na biso bayi kotiela biso papa na biso soki ambongo na bandeko na ye mosusu baza kosalaka mosala eglise katolike liloba nzambe eza iso te papa Ediba. En tout cas ndeko na biso lieutenant oyo tobengi eglise katolike ekomi moko ya baparti politike na kati ya mboka na biso bazalaka bamissionnaire nga nabengaka bango bamissionnaire toza koprogrese nga na yo nabi motuna moko nde ememi makambo nyonso tofungoli nzela tokozonga bayimboka bayeba claircessement nini oyo biso lelo toyambi invité na biso spécial na ligne oyo tokosola na ye mpo expliquer peuple congolais patriote congolais ye abundaki bitumba ya heure ya Jean-Pierre Mbemba aexplike bango ke oyo nyonso ezali kosalama ezali même continuité mais ekomi na suka nango ndeko papi botuli tozwa mwa moke pause oyo ezali première partie tozozonga na deuxième partie parce que émission oyo
clair bato fo bamona clair bayoka clair oyo explike bango na ndenge na tuni yo mituna mibale misato ya se Kabila akomi pigeon voyageur atindaki mpe lisusu bakoyipie na ye oyo bakendaki Moïse Katumbi na groupe na ye na oyo azali bras droit na bango tobengi ndeko na nkombo ya Kikaya bin Karubingi toyeba susu mozindo place wana ebongo toleka na likambo ya baaméricain bazolinga baya na mboka na biso eloko nini travail nini oyo ekosalama eske gouvernement wana oyo tata mokonzi atia en place yango nde ekosala mosala ya na baaméricain to yango te tozwa pose moke tokende na deuxième partie ya masolo na biso na yo mela mwa soyi mela mai toza korapelo dans 4 minutes toza korapele yo balandi biso na bokebi mpe na bwanya oyo ezali première partie na biso no programme ya Ediba TV mwana mboka Congo na koya na bastyle ya baprogramme ebele oyo bokomona na même émission mais tokosala yango deux parties première émission na 22h17 minutes tobandaki na 22h2 minutes tozozongela ndeko papi na libanda ya mboka aza mpenza mosika ya mboka tobokotanga mboka azali parce que alobi akobanda koleka de temps à autre azose retrouver na likolo mingi pe bo comprendre ke oyo pe amoni ke mboka eza kotambola na mbulunga abenga biso na banimero oyo ekozala toujours affiché wana kohésite te kobenga munganga spirituel tokoyamba yo mpo tokabula lisolo ya mboka na biso Congo napesi mbote na baye nyonso oyo balandaka Ediba TV mwana Congo pe Ediba TV mwana mboka Congo oyo ekambami na munganga spirituel papa Ediba mingi na bosanaka te leki na ngai ya motema Fiston Kabwena na moninga na ngai Simplice Umbere na mosala monene oyo bosala na kati Ediba TV mwana Congo kopanza chaîne kopanza bémission ezali pe lokumu na bino moko oyo ezali première partie bozozwa deuxième suite nango kaka na 22h25 awa merci tokutani na bino à tout à l'heure